MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko ba bolingo lelo mokolo ne yenga toko koba na masolo ya basantu lelo na moni bozwa 10 vidéo matière nde matière bon matière angwe lengiawa balobi songi kati na nkolo bawa ya kobika bakobika bope baobeta mabaku bakobeta mabaku yesu abeta mabaku azala pire d'achoppement mabikisa pe tsamba pambola yo muto zongola comprendre ngai. La mifa ba photo ya ndeko Karine Mujinga ex femme ya frère Menkanu etumbi Zaire nini ndeko mwasi akemi kinzamputu a mikangi ba photo a posté na réseaux sociaux batu ba constater ba moni nini tatouage na mollet Zaire eziki batu ba gangi balobi bazala chrétienne non. Bon, si vous commis sous boye nini donc c'est au Cabana na frère Menkanu apengwa na ba msupa lobita bongwa na été. Menga lo sanga pasipe kamo singe ezali ko mona batu ko blâmer et Menkanu po et Menkanu asali neti nini. On peut tout dire de Menkanu, oui, c'est un être humain, akobeta libakuna maloba, ko zapela ba erreur na ba faiblesse na mais so to lobito tanga basali ya Nzambe. Boto so ba chantre parce qu'il y a moyen bien comment ne pasteur té ils à la pasteur ils à la moyen bi banyo so ba sala nzambe mais surtout kina ba chantre gospel oyo ba yebana et kobo sanate surtout nkanu aza ancien ouais le kotanga jamais ba ancien sans kotanga ye abadi tongo abadi kala il est encore très trop jeune, je dirais trop jeune ti le lozo ko bazo konyo sala nzambe la ye alors di mieux volume. C'est parmi ba frère oyo basé belete ya génération nae o ti lelo ba garda témoignage na bango azala témoignage ya malamu ndeko na biso oyo c'est une personne o aloba na mingité jamais ya ko se justifier na ba réseaux sociaux par rapport à ba mambo o ba loba na tina na non soit les questions va poser question va répondre par rapport à la question sagement sans toutefois à acquiser mutu de tout monde ba misusu et en tout cas ça ba frère ote oyo to ko mona na ba scandale ndenge to yebika ezala na mboka ngo moi pour moi Nkanu c'est un modèle non seulement pour na comportement témoignage na même sa musique c'est parmi ba yembi nzambe o ba yembi ba inspiration quand je dis inspiration banzembo penza ya nzambe o babengaka banzembo ya nzambe ya lelo te ba plagiat te to koyoko oyo ko ningisa baloketo e ko suka na ba sensibilité ba sabanzembo sensuel ko suka na ba bilengi nzembo pesi bino bilengi suki wana mais banzembo Menkanu pesa ka bilengi te et motiver et fortifier pesa makasi et restaurer ba âme et consoler et yembama peut continuer à yembama na ba église partout donc c'est un frère et ya ko féliciter et ya ko la ba flair biso to na ko bamba bat mabanga mingi lo biso akufi après bon to bani ko pesa témoignage na ye ke mutu malamu tala kutu eza malamu te na zui sizio yo ba pa bili ta mutu ana bomoy na sali émission na encourager bo monde na obwa la sango Israël mutu ba flair. C'est un homme ozo sala fierté en mboka aosa musala munene na mboka na biso to zela te lobby ka nde to fingara elelo et puis lobby so akufi bon to ya non so sel malamu wa masali malamu et Menkanu n'a rien à voir na conversion ya Karine soki Karine azala mo pagano a s'infiltrer na mambo nzambe eza vi na italié sali ezali individuel ok lelo oyo bakabwana na mosali ya nzambe kibo pagano ebimi libanda misale ebimi libanda na bajipa mikuse mikolo uto leka tomona ki scandale ezaki nzembo ya Kofi so na bosani te voilà abandeko rouler so na mutuka so beta musique mokili et ningi ça Zaire plus ou moins 2 ans passés
le comme tatouage et kozonga c'est clair kendeko abongwana na été ou je sais pas peut-être sali naufrage to azongeli mokili on a na bana bandeko za ke non to sambela pona e c'est une âme qui doit être sauvée ce que zali naufrage nzamba capable de récupérer nzamba capable de récupérer et quoi arriver moto à se perdre mais et puis après azongi bon so ezaka s'infiltrer qui ba maloba nzambo ayoka ba musique ayoka ayemba ezaki pe semence donc faut toujours obondela lobe botamboma voilà ndeko moto bet mi beta batatu je crois na pesa bino c'était l'année passée non na lobi la bino sur les tatouages donc ça devient vraiment très dangereux et nzamba sala et grâce à se ressaisir parce que comme kende mo musika mingi oyo ba ton message que a poussani trop près de la frontière à kepe de makasi mingi à frontière et du coup bota ande ko tie communauté à niveau ba tatouage est très dangereux boyebi bon ya maté tatouage té lelo donc laissez Emenkano tranquille botika frère Emenkano asali lo moi mabete et d'ailleurs mutaboya moninge za Karine mutaboya Emenkano Karine mutaboya Emenkano to bi mamba boyela été bolingo za mamba belé bon côté wana na yo condamné été na so PCP raison té ye muto ebi o amonaka to pele pourquoi o aboyela Emenkano na moni batukolo bageno eza parce que Emenkano za mobali mabe do lelo ko pengo ya Karine eza muto Emenkano parce que soit za mobali malamu bande libale na ba réalité hein ba msu balobi o pourquoi ka Emenkano divorcé balebele parce qu'avant Karine azala pe na mwasi bakabona bande ko les réclamations existaient tant on a vu ça bino que même les hommes le disent ont besoin de la délivrance pour quand ça va blague et ça la mibale belé basi ba boya ba non pas parce que ça m'a bien mais parce que il est réclamé à ne pas se marier. Il y a aussi des femmes comme ça aza réclamé que ya ko balaté sura bali hôtel la famille gangi et sura za faible bazongisie mobala kimi to pe libale kufi ya on moni belé ba changer 5 mibala botina batata 5 faute na été bino bo kondana ba bo sekara bato parce que bo yebité yana basi kitoko ya bizaleli malamu bako tula pe bako nyokoma non pas parce que asala yeli sumu moko songolo mais non parce que elle sort des familles vendues nde on a biso métis azalaka na TikTok awa na autant kombo na été mais rien que en mentionnant de quoi métis bato bele ba oyebaye abota na ba mibali partout alela pas mibali ba kimara elle a des qualités elle est très intelligente elle maîtrise combien de langues aza mwasi kitoko et pour moi ma bête à mon anake bien que on a berre tanki mais alela bolingo zo simbate pourquoi kotala moi mentionné modèle azali miss taille kitoko malgré boti bana soki combien ma regarder taille likolo na o metiola est-ce que boyebi le pourquoi c'est une fille c'est une étoile sacrifiée aza sacrifié soit lukinza mbete oza compliqué pour naie c'est ça il y a ba réalité bato bele bazo vivre. Le frère, il est marié actuellement. On a baraté, frère Emenkano balanaï. Mais comme Abaja Abatou Asana Bama Kele l'été, il vit sa vie. Botika qui m'a foyer na couple na famille et Nzamba Sungaya Batelaï. Cette fois-ci et Simba Bava na Kimia. Arrêtez avec ça. Botika Emenkano a salué le côté. Il était mutabisi Karina no chat tatouage. Basi bakabona kala. Donc Karina na oyo banzemo ba kofi a vivre ba vie na sala ba mamna Emenkano za la kunate. Bazala mos na mbale simbate raison bakabone na ngano to yebite et cause a pas une raison tout comme azebe na raison te to yebite donc on a trop kota trop te parce que ba mo balobate Karina obita lisolote et l'on est salaka kima et même quand nous pas lobate donc ezaka ke simbagite to retenir ndengona boya on même sinen quand on colote na masumu a Karine qui paganisme a Karine bo on même sinen même quand un colo pourquoi laissez le frère tranquille otikai autour de l'émission na une chaîne moko ndenge des fois bato batonga ba se mokara na e bato balongo na groupe na e oyo ka shikona o meko cha morceau na YouTube oka bakutani na bato misusu kaka ba betie ba bordir ezongela na matoi mais jamais loba mabe na bango courage papa ça a toujours été comme ça hein et mutomne ba critiquer kaka star ya munene okola yo ba critiquer o kaka
Et au contraire, on va longa qu'est-ce qu'ils sont devenus. Surtout bah bassi. Ba komane. Misu ba karama na priseur ba mabala kuna ba buka ba mabuku ba zo bankuba. Carrière suka nzela. Donc continuez avec votre vie papa. Courage, nyos makambo. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina bosotu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe papa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yoto komine la santu Lise kwa na yoto komine balongi ozinga mina bangelo bakoyembela kayo
métamorphosé osimi mosambwe maladie na biso bolingo bebi naza toxiqué grâce à lui. Tango akufi badeptine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki elinga na moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo Jésus.